Donc il salade. Donc côté aux autres est salade. On est côté est salade. Donc à partir awa, autres est salade. Donc on est salade. Donc rien à voir dans l'opération où les bosso ou awa. Côté est bien sans problème. On sait ça où est du problème et ça awa. Fait de mer. Oui. C'est bien. C'est voilà. L'hôpital a solution à sous parce que par exemple, il y a un opéré malamoko, mais on fait ça qui a 25% de la réussite à l'opération. Il y a un barrage qui a boire qui passe là. Mais en tout cas, l'hôpital a gagné. La façon dont on a ça, parce que les dons sur la bonne, ça quand même complexe. Pas si la face caca donc. Les médecins, les ambitieux à ça les lignes, parce que de la foi, si à Bondeli, à Ebisi, à Tikabamel, les sévas ça la haut, bah pour ça les ambitieux à ça. On a dit que dans le temps de la vie, dans une étude, on a beaucoup de temps pour la pauvre souder. Oh là là. Tous les gens ont tassé sur la macolo, on a beaucoup de souder. Dans la bateau, on a sur là, ceux qui sont dans ce là. Pas ça. Les gens ont tout caboyé, ils ont tout l'air. La position a créé le polo. Il y a un moment où les gens ont fait tout dans la billet, dans la. Il fallait qu'on aille à Kishasa. Dans la billet, on va tirer la guinée de la famille. Na usamusana wanenda salaka oyandeni leko nyonso bozili papa la galide ya misi na sengika eloko moko eza ba prière na bino amen na koleka na intervention na lokolo na ebiki koleka bien amen naza na problème te ona mutu ona quiconque non na théâtre nerf moko eza na mwa nini basala ngo opération basala opération basala opération na nerf moko ezu problème. Alors, babine soy basali opération on a soit possibilité d'aller au comme un handicap, c'est-à-dire au boîtier, possibilité de se mabé, on peut aussi te couper la jambe. Vous voyez donc quand on a joué yango, toujours batté, ils ont la spirit, toujours batté, qui a jeté le sort. Mama, if love is crazy, love is funny. Ngai komo na ngai papa Franco na bumeli na maladi ya miso ekufaki ngai panda 8 ans na tamboli ba l'hôpital ya ndenge na capitale ya Kisasa oyo biso nyonso toyebi hôpital ya minene solution moko ezomaki te bakumbi ngai voir même te na ba église ya ndenge solution eza te kobima na ngai libanda il faut bakumba ngai donc ko samo to asimba ngai moyen na bouger ezate boyibi pasi ya miso na yango ndeko na ngai azaka na Hollande yende mutu atindaki ngai na clinique ya Misunga eko koma na kati na clinique ya Misunga lokola azwaki Misunga na sango ke kuna nzambe aza komonisama loboko na nzambe eza kuna nde na yaki okoma na Misunga bango moko pe bakolo Misunga babondelaka nzambe makasi lisusu pe na baminganga nyonso bazali kati na esika oyo nde baye kosimba ngai na baopération nde joie ye kokota kati na ngai parce que naye komona lumière ebimeli na bino moyebi 8 ans c'est beaucoup na moto omonaka te oye kozwa lisusu misu ya sika kati na l'hôpital na clinique ya Misunga vraiment yango naza ko remercier le bon Dieu nzambe oyo asalaka kati na biso banzo nde mpona ngai amonisami kati na ngai bandeko natondi botondi mpe naza kokumisa mpe ko remercier ye papa Kanga na nyokomaki na maladi oyo babengi AVC nakweyaki makasi na maladi wana nazali komiyeba te kosala makambo nyonso to esika na vandi bamemingaki na hôpital ya Misunga na hôpital wana esika ngai nakie kozwa libiki na quartier babengaki ngai koka ke na kotambola susu te babeki bapesaki ngai na tiko kobwaka yango velo na tiko kotambola nango te babeki siko na bwaka na komo kotambola nzoto makasi nyonso to malamu grâce na hôpital ya Misunga na badocteur ya Misunga en tout cas bato wana basambelaka ya solo hôpital ya Misunga eza hôpital moko ya bana banzambe nga papa Kanga soki Misunga te nde témoignage oyo nde nakokosala ngo te ndese nakufa kala nakomisi nzambe azala na bango mpe aposa
tofesa bango makasi bakela musika pour l'hôpital. Tozali pe na homme de veilla pour na parents au bazali négligé awa na RDC. Wifi ofele, déjeuner ofele, courant kutu et kata na jamais. Boko vive kaka lokola na poto na misunga santé na yo d'abord. Merci et bienvenue en Degonio so balandi ou balanda biso partout dans le monde à travers ma chaîne partenaire na biso bandeko ya Sika Promo, pourquoi pas bandeko ya Dada International télévision, bandeko ya Tokanisa TV. En tout cas tous ensemble na bino lelo tokutani lisusu na mokolo lelo topesa merci na Kolo Nzambe parce qu'a pesi biso opportunité lelo tokutana lisusu na ba etando ike partout dans le monde au bokataka biso partout au bozali. Dans un côté lelo, pour partager plateau ensemble dans mon confrère Yves Ipan au Tozanaï par rapport à émission mon collègue. Bonjour Yves Ipan. Bonjour mon frère Segon Kapanga Logie. Donc il y a longtemps tout le monde est souscrit yo bande rebelle ba senga ba moni encore zongi c'est un plaisir makasi. Merci la bande nyonso balinga Yves Ipan balinga Dada International na chaîne na aussi. Donc merci na assistance na yo junior Diaso parce que avec quoi assister, c'est le plaisir makasi. On est là, nous bosser comme d'habitude. Bien que Marambo Belé a pas si même, on se bat quand même. Voilà, on se bat quand même. Wana et lobby Yves Ipan. En tout cas, merci. Vous avez branché, scotché de partout. Au Bolanda kaba actualité la biso bo benga ka bokomaka et ça la bien. Donc à chaque fois ceux qui tozo pesa bino ba élément, ba nouvelle, en tout cas bo s'abonaka bo partager à large diffusion plutôt et ça la biso plaisir yango encourage à biso to sala musala isu malamu et puis to koba pour na copie ça rabino toujours ba information. Nous avons un invité du jour na biso, il s'agit le président JP Massamba ya fondation to kanisa o to kosola na mo makambo ebele il paraît donc confirmant ngote mais to confirmant on émission lelo ba boa keli leader ami Simbasu il paraît pe to yo ki lisusu maladie ya mabidi izaki lisusu ils ont sous secrété maladie à diabète comme poison. En tout cas Rolanda to sur moi ba solo belé concernant ba comédien et l'on a invité la biso président JP Massamba au to PC Mbote. Président bonjour. Oui bonjour Segon et bonjour Yves Pan, bonjour na ba téléspectateurs et nous sommes partout dans le monde. Junior dia sur le gna linga romingi ya taille na PC Mbote pour ya za mingi na junior le gna pe za rasna yolo abelaka mo wa bodon na linga ba mingi Zambalo za la ba confrère na bino nyonso après ça ma casse to kutana be boyekala donc Zamba pambola bino tous ensemble. OK. Tous ensemble président JP Massamba lelo oyo makambo izanga ate na ba comédien to lali to la muki nouvelle yé to lali to la muki nouvelle yé lelo na ba réseaux sociaux za sur comme bombaté leader amisi Mbasu leader amisi après avoir ba conflit ezaki na grand frère na phénomène la die sobé lelo oyo toza ko apprendre azala Mbasu mais batu mingi bazo marteler lisolo yango to problème yango bazo mona mingi présent la die sobé mais à moi c'est quoi prendre quand on est dans matanga parce que moko ya biso Patrick biso Abraham OK tu viens na kombo ya Roger je crois bien moko Mao voilà assistance penza ya bandeko ezali zela ki penate alors tout que non question wana voilà. Pour négliger matanga ndeko na bino artiste pour président JP Massamba en fait ils ont nini matanga depuis abandaki malade akeiti na morgue ba yoko kunda ba artiste vraiment bazate na monaki présence ya président Rock Pokabela na monaki aussi oxygène ya ko ya même déjà ba kunda ko kunda moi 2-3 artistes bazaki mais ebele comment makambo qui ndaka pena tout le monde a continué habité en fait oui kolobani ni analyser ni par rapport à makambo et salami pour na papa Abraham. D'abord mes sincères condoléances na famille Abraham bala matetenyo so na pesi nombote parce que je crois matanga zala kuna pande kuna e boni tout ça c'est ça la lo mo constant moko parce mbonge bi maraté to ya raté je dis vrai parce mbonge bi maraté to ya raté quand il y a pas l'intérêt là tout le monde il se donne pas mais si vous avez que somo salamagi liste mo salamagi au moins manzaka manko ma respect me bimara est-ce que ndeko assistant be bandeko na ye na mama tanga na nazokoma est-ce que à mon on n'aurait pas tu as théâtre français wana théâtre français na ba humoriste belé c'est surtout le rôle nani papa nani to bien gaé petit na biso a jouer mi sango
azwaka son azwa ba humoriste français on a bossé comme on a Amisi Pesugo est-ce que bon te Amisi te na bossé comme on a wa muswahili wana mtalu Lubumbashi na pesi mbota passa voilà Herman est-ce que yo mona Herman na matanga ba comédien bazala te azarate mais aza humoriste quand même voilà bon bazana ba genre na bango ba memela makam na bango bata théâtre classique mingo mona bango na matanga ba artiste populaire te rare ozoma baso talibi ba théâtre ba français ba nani classique pour mona bango ya lo moko ya mutumo artiste ma kufi populaire ba ya vraiment rare par exemple le Tumayo groupe wana au moins peut-être Abraham ba tout yebi to yebi Abraham aza parmi ba fondateur ya groupe wana au yebi histoire au moins peut-être amona na raté amona oui mais ngote le bakino au peut ça mninga assistance bon ndeko na biso pa na théâtre populaire à Paul Pinda yeba bela ti akufaka yandi mos yandi one voilà yeba bela ta akufaka ti bakundake kuna na ba tsango kuna so mona te ba artiste donc ça dit tous dans le système au deux poids deux mesures nous avons tous sur la corps artistique quand on dit que na président d'artiste au cabulateur nga XY comme je me porte de dans la tokanisa to c'est pour tout le monde non ya mona nga na cimetière tokanisa bakunde na c'est le bambou na petit frère ne on a te correye ti to kundae donc na système déco na tananga et puis ndanga mabeta le solo na e les restes c'est ba beta ma solo ya artiste aux ala rater le rôle abiso ozomona ya la bino quand il y a pas l'intérêt les gens ne viennent pas mais so ba bige intérêt mo les akuna to kende so mo da liste à cotisation manzaka manko ma respect koti mais quand il y a pas la liste quand l'intervention y était quand on gagne ni natika makamanga na osana ndakuna bokuna nango elo ezate po nos transport na ke matete kuna ba mettre ba tanga jido ozoma yango be komaka mabongo tala sala sondage omona ke bata classique mingi soit si problème biso wa populaire to ya raté to te kuna liste pena eza bata ba logique kaye ko pesa matation ina tsaka loboko ba yeba tu as piqué combien kuna ba bazala ba genre on va kena ma si tu as piqué combien il a piqué moi mais côté na biso côté populaire même si tu as piqué les gens ne parlent pas ba lobango te ba banga so la bangi ba protéger na justice so la c'est ba kenanga ba mo ba lobo na ba ko loba po et qui na ba midi à 14h donc voilà un peu la différence entre bisona bango on a salama symbiose yango wana voilà est-ce qu'un bateau classique yango président JP Massamba et parce que tant toujours ba artiste bango nyoso baza ba artiste mboka est-ce que bateau classique yango baza na ba association na bango to bango pe baza kaka baza toujours na inclus na kata ba association na bino ndenge to yebi wana parce que ndenge lobi wana ndenge bango baza mise à part bateau classique on dirait bateau populaire baza pe na point na bango je ne sais pas. Bon, la plupart au monde d'abord, en 1982, quand on va saluer Fédération nationale de théâtre, FENAT, au ministère de la culture, il y a les canissi, parce que le et sangnisa, artiste et comédien, nyonso fédération. La prof prof Nzei Mbote en 82, il a créé la fédération. Fédération est tout na quatre na bango. Tant qu'il y a 2002, la plus bonne qui m'a créé structure naie. Pour un artiste populaire, tu veux faire ballet, tu écoutes à l'époque, l'artiste va nous écouter la télé. Tu vas guerre froide de la forme, tu as sauté. XY va y avoir raté. XY va y avoir au moins VSP à son âme, n'a tel va y avoir raté. Tu vas écouter la bagarre épée. Quand on fait ça bongo, tu vas quoi mais René qui m'a dit que moi tu m'as pas lobé. Bon, et là on est au 500 bis, tu vas artiste XY va y avoir raté dans 500 on a n'enga ndembo. Tu vas peut-être si comme au sein on passe. Parce que balle déjà tout solo li. Moi ça y est le courant basangana tia sala association na eti ba 2004 ndenge ke ndenge pe koma initiation on de la petite force à l'époque les gens vraiment zaga ba couteau tiré ozo boudé oyo pour ba groupe za on peut belé pété et ben là to ba vient na biso mikolo groupe maboke to yena ba 75 to za salongo un mot to ba Maurice sur le ba vedav yé professeur qui ne école beaucoup dans la web et mo rozino ba bureaucrate le roi la paix à son âme Charles Matufweni azana musala kuna pour kuta bango yira ba trégi ba VS ba nani ba jeune ba sangani basaki ne bombe yango ekende ke mais au moins bien so kena fédération nationale bango tout banze ba mudaso Jean Charati Pamba ba français belé baza la carte ba se retrouver mais baza rappel na association la bango moko ya batu wana ba théâtre français j'ose croire baza nango. OK voilà. Les lots, tu as raison, tu as artiste, ceux qui a bani penzate.
matanga des a peu froide. Cogestion c'était non la va au cogestion. Yo ebanité aux ala qui nous envoie. Je m'excuse, non la va au il y a pas de cogestion. Je vais rien piquer là-bas, je vais rien faire. Batoé la catégorie qui mouvement qui est côté mon corps. Pour toyer, pour ça la cogestion. Tamité en bas 5-4 concurrence bon on est peut-être ça la même mise na biso yango wana. Et puis ce moment là qui est comme que gérer bon wana pour to muto tigre ça là nga auditeur za la té. Quand je prends au bag, ah, il y a même dans la côte, il y a même dans l'état, ça, ah, il y a dans mon colo, il a déjà piqué dans le remote, il y a ça, là, vraiment bon. Mais quand il y a la transparence, moi, je vais aller rater. So, il y a la transparence, ah, tu vas aller logique, c'est qui est bon. Voilà, merci, président JP Massamba. Toi, qui est la question, il y a Ndeko leader à Missi. Leader à Missi, Mbassou. Batu mingi, bazomona président l'a dit, et sobé par rapport à Baguero, Bazaki, Nango. Histoire ya maman Ida Batumingi la gesté et inabango vers la diesobé phénomène yo kolobani par rapport à ça et puis on me quand même confirmer est-ce que c'est vrai deux à théâtre parce que mingi ba humoriste et ya ba comédien ba zoango on déjà comédie est-ce que c'est vrai leader à Miss azana Mbassou deux ça comédie kaka ndenge et ba théâtre va créer ka base là-bas. Bon en fait effectivement ils ont comédie depuis la semaine passée. Dès qu'on a vu ça à Missi, à Outek, je crois, voyage mobile Mangola, ça y est, la vidéo se fait à Monagui. Il m'a écrit, tant en zongi, à ça là qu'il faut pas la douche. On va aller au soir, au second, la cao qui dit, moi, faut pas, on est tout petit, ni nous, il y a non normal. Lui-même, il a expliqué ça. On a bien guié, j'ai dit, je crois, je te souviens, il m'a de ces mots. Ah, ben, la vie, on a seulement faut pas, boy. On a genou passé. La bête, on a 40 des à la Mola Mugi, le lobby, comme un gonflement, tant simba, vraiment, qui tient à Nini. Et puis, dès que Ner Moko, ils ont moi, ni pas ça l'opération, ça l'opération. Lui, c'est lui qui me dit ça. Ça c'est opération na Ner Moko et problème. Alors, babine so ça l'opération na soit possibilité d'aller au comme un handicap, c'est-à-dire au boîtier, possibilité de se mabé, on peut aussi te couper la jambe. Vous voyez donc, quand on a joué yango, toujours batté, ils ont la spirit, toujours batté. Qui a jeté le sort, que je battu d'accord, faut pas, n'en est bon, bonne interrogation. Mais président, Azari un match amical entre les journalistes et les comédiens na poto. Oui, dimanche, Kassit. Dimanche, ça peut être bien. Samedi. Ça peut être samedi, le week-end. C'est l'explication de comme ça, à Outaki Angola, a commis na Paris jeudi. Si. Le vendredi, Ndelika Mone Salami. Les samedis, il y a un match qui est jeudi, si je me trompe pas, jeudi, au vendredi, la moune est bien, il n'y a pas qu'un match week-end, et puis il y a un gonflement, il y a bandagi. Est-ce qu'ils ont un sous tes années? Bon, bilo mais Congolais a risé, mais Congolais, il est capable, il pas mauvais sort en principe, la médecine, ils ont une infection. On traiter un infectieux, salami pota et puis on va traiter un autre. Mais est-ce que tout le monde utilise un élément mabé? Au temps où foule d'ambassade, mon gars, son amour, mon tomo, va bien le téléphone, va bien l'embassade dans le téléphone. Il y a un pote, mais une basse dans le téléphone. C'est la sorcellerie. Ça prend, là-bas, ça rate pas. Donc c'est la sorcellerie. Il y a un pote, maman, sur la bénoire, comme la guichette, on va s'en aller. Moutaza n'a pas loqué à partir à poteau. Donc, nous sommes capables de pouvoir, dans mon avion, mais la bouteille avec comme on pas salé mystique, et puis envoûté dans la salle de bain, par zongi, tant que vous pas trébuché, au trébuché, nous avons quoi normal, nous sommes quoi, tout le monde, ils ont un genou. Peut-être qu'il faut pour qu'il y non, et ça, boum de nerfs, ça, vite, ça, massé, et c'est maintenant que nous avons un nerf et une infection. Et là, c'est grave, je ne suis pas médecin, mais c'est grave. Nous avons pas mettre, et puis, nous avons au-dessus, mais nous avons un zambé. Par contre, le Lombasso, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Attends, le Lombasso, non. Parce que ce soit aller qui a benga, président a ils simbaté, nous devons soigner la tongo awa. Nicolas Mbek t'appelle vidéo, à la singama li bolongo ango, ndema li bolongo sali non. C'est dur. Et puis ce temps yo quoi qui et qui ti petit côté na CPC noir bon moi na c'était que non oh ils avaient ne la mon na vidéo na et dès l'idée tu vois ouais vous appelle d'abord on a besoin de chaque côté au te bambasu. Ce pour lui bon aussi au décourager, il faut penser à fortifier. Non.
ah bon nzambe azali na moko ko ka ne film yo ko na genou mais comme ti koto et comme tu na sene nini ça ba de nini mboma ah so pour ebisi ndeko bongo et ko démoraliser faut penser à fort ou encourager que non donc au hôpital lobby to tient abondeli na benga kutu Jean pasteur de la foi il pas bien ah pas ça pas benga nga to solo li fort pour ya merci na yo Jean Mayata Milanga ndeko nanga bandu na pesi mbote o to sala ra bongo amour et compassion tant on passe à moninga peut-être dans la possibilité à sala robenga l'homme de Dieu te au dévancer au benga pe a bengo solo li pour super solution na bi ki a singa ba sambele et vimba makas mais ba prière azozwa na pasteur de la foi le coloquer au hôpital na mo dire que non miracle nzambe za déjà quatre. Mais là pourquoi accusation comme il y a la vie sur les autres c'est aussi une question hein. Bon déjà analyse bandit des missionnaires déjà voilà bon nga le ba on mission sana bino mambe oyo bandi pour nini pour mambo oyo ida mama ida salagi mama 20 balles mon ça a créé des fissures bon et sur le père monagi va en plein voyage bon malgré voyage on va péter quand on dit maman aida beti mbo dia bongo et décourager et bon mara groupe et décourager ba fan ah mais comment ça va tout na poto mais fouta mutu na même pas là et puis mutu na nini ba même pas na 20 à fouta ndaka $20 bon na habité à parlant à $20 ils allaient wapi mais ils en ont la commune monsieur ils en ont et décourager un groupe il y a on a à ça émission sur mon tali et au salaire analyse et sur le genre n'a été à ça avec émotion quand dans l'émission so tali pendant analyse l'émission ça vraiment la guine assiette n'a été pour sur le genre n'a été à tout le but qui pas kaka kokolo mais la mon me comprend mon frère mon jeune frère a bimé au-delà de lui à répondre dire répondre à rater à mon gars qui vraiment touché et puis la benga dit to so la dossier wana mais le roi déjà le ba on a média bazuka malobane ba attends ce qu'on après et ba moite ba mo eleke belé ndeke sale me fait boule kaka yem ta salé et là on demande na ba jeune sœur na biso ba irsi ba sila na ba Belleville ne ba guerre fort na bon so ka moko kuna bimi buibui abimi ka kuna di temfu o elo me mika e mara o sila mtabwa kelie o so mika o irsi mtabwa nani Belleville mtabwa kelie bazaka ba guerre wala ko déjà ba ibango ba kota na ba conflit wana soka mboka belika eloko bika euti et pas été ingani mutabeti voyez na sens wana dans les asali bon na kota ba vie privée na ebité banzambe on va utiliser ça mais na ebi ke ladi na vana na ladi na va amistanga ya benga ya na za jana ki to kutene pas moi na mai na ngazola nzimbu nouveau marié na PC mbote zolozo la zola nzimbu au moins to so la radio tout et de rien Sami Mokila ya wana Samuel donc on a qui compassion attend un problème il m'a appelé to intervenir va prier. Bon, mais alors, la dia loba ina be mission l'équipe à Mombele, l'équipe par-ci par-là, ba capturer ga maloba loba ki wana. Il faut pas faire trop attention à maloba to loba. Pour nous avec ba mona ki yanziki yanzuzo na kata motema ba tant mundo dora premier c'est que ça y est. Mais qui vous a dit que ça y est bon ce que ça que ba membre famille na biso. Yo ka mettre tout ça là ba navette bo même ya Yves to kitala kin azo kitami ça là ba voyage belé be monsieur belé. Fa c'est famille c'est pela. Famille peut être c'est bête. Ba ne Congo. Peut-être moi qui tout moment un numéro boy. Et ça la carte de la famille oye baté hein tout ça na ba sorcier na ba famille na biso ba sepela raté yo quand dit nous non les gars tande que o azotala ngana ça sepela on sepela té est-ce que leader azaki na problème na bomona té kokola na ye est-ce que azaki na ba choc mon côté déjà avant akoma na ajo akomi le adulte mais so ozaki na choc bato bakola na nzili kuna bon ba monaki abande ko boîtier ozolo ba azaki tengulu bata ou bien des potes mon arrière à petit tambola normal des potes normal avec ta ne peut pas aller mais c'est la formation à mine de comment bakola na EP à biso ke parce que accident na maman na ye à l'époque on a zaki na mwana muke accident wana ezaki na niveau ya mupende ya muko ezaka kata mupende ba yango mukwa mupende yango bugani ezwaka ba choc kala mais wana siko za mupende te soki eza yango nde ba espère ya maman balobi il fallait zonga na kota mupende mais ko ya koto ya mukwate ya genou donc tout ça il y a un moins complication koto na pe ba ba mona ngone moi suspect wana ma muté bon tout ça banaliser ya Yves koto za Congo te monde za yiba kota ki scanner général na scanner nzoto ba moni ke a oza na babité mukuwa babi musisa moko za infection faut passer les opérations on n'a pas dit mupende bassin au genou libolongo au nini non
mais oui abiso do simba boye même ah on a cité yem ta ko e community on a sebo avec libanga la tongo la ça vivre au final zo de l'autre côté vous comprenez mais ça va bien ça la guerre c'est na bo bébé quand même tu appelles ba médecin quand ko le salit so ba bola yi olobi na nga quiz to mona ba vina biso sonzo ko tilo ba tcheli benda zali ve musa ba tcheli bende version za OK na ve musa plus de 30 ans ali bende mais yo za awa mais comme ba mo eleki li bolongo comme ba mo anasi non voilà président JP Massamba lelo par rapport ya ka o ya leader amisi eza par rapport ya makambo pe to mona ngo souvent na ba comédien c'est comédien moko ya bimi azana succès il faut ba problème ba bitumba ba takela nae si leader amisi lelo na habité to benga révélation de l'année to benga nani lelo so ba trophée na habité bato ba pesa ba trophée ba kopia ba mérite nini. Après, quand émission wana toyoka ba révélation musu mo ebele. Avant d'arana ba tout bien te, so ki aza place o yaza et ba makambo yaza ka panzaka batu. Peut-être ils a leader ami ça qui plus loin te que les succès na yé né lelo ezo créer dans so baby ça qui pena batu soit succès na yé lelo et créer ba makambo to zo mona parce que ba artiste na biso ils a makambo to mona reza ya sikate. Artiste so qui succès lelo il faut poison mbasu boy tout président JP Massamba parmi les humoristes na biso ya Congo naza des poids de mesure je n'entre pas dans la polémique na bango wana parmi les humoristes na biso ba jeune talent ba to bimina ba bimina lié ba bimina style na emoko aza parmi bango et puis na beaucoup de nombre de vues ce ka betelo ko na eta la maka voilà ngana benga na intervention ya V Sens Unique à salaire le moins sens unique ba pesa na canal ba pesa $1000 na famille sans ba hôtel ngai OK avant ça vie sans unique kufa ala na $1000 je crois fondation Widam de pesa gaye si je me trompe pas a assister famille na ozoma ba biloko yo sala na humanitaire benga na trop na yedaka été kende bo sala bo sunga bo sala ba biloko humanitaire toi sala ga ekotaka jalousie pour la nini kaka ye pour la nini bisoté mais tout ça na aura mon côté tout ça na aura mon côté mon taille na idéologie na ndenge na ami ça la gag te o tu na bi maboke te voilà ba imo ça asala ga biloko na ye moko biloko na ye moko ben sans surprise na comme ça ou émission mais sans surprise asala biloko na ye moko mone jamais na film muto nzundi nga osala o mona jamais na gag mo azali asala ga ne biloko atabimi na hors commun alors est-ce yo ganti muta bongo nga na mona ye de nyama to ina na biso na ngai na ye to ne cop moko tanga bakende pas mona matu sema na balagi ya influence ozalaki pe ye na Seattle bakenda cop ba mo Seattle na tonga zuye to que les cop abrança pe ba vena ye ba tubo ye nga na bi peut-être dans la respect belé envers ba côté wana na yebité nek bazolo ba président ça avant na ba bon azam to fa to ba na été to fa na wa to sololi autre c'est essentiel maintenant na yoka ba rumeur wana te ndenge matamuke o na zarane so akomi abe nga ya na ye atukutani to autre soit to sololi un point barre pardon voilà mutu na mutu azana ndenga vivaka voilà aya ne azara ming logé pas azola nzimbo asala makamne tonga bimi poka zongi tonga bimi asala ben temps surprise na asala makamna e montaka ye moko akoti biloko na ye alargué baninga misu bayana basali pe babilo na bango bagag babilo basala wana sur place asala se biloko na ye et puis peut-être jalousie na oran de kwazui ya de pesa ka keto les artistes misu bata marate hein aux yeux plein émission boy ata 150 personnes ba hôtel até moment na quoi écoute mais abeti ba ka ebele pardon abeti ba ka bo ebele pourquoi mais ça tana il y a pas de chaîne mususu pe na YouTube yo quand to sala misala bo ya Yves nengo bando lo na chaîne X o comme patron la chaîne ba se pela na rien il va l'axani mutu mususu da yina yo sa ku yo yeba to sala ba to ba yina la ba super promo sa ku yo yeba alingaka ya la sa pecha za orgueil along makuna ya sala yo nini ngana vana na to na mona le parmi je na ba ko ba follow le te ba pona o ya minga na émission parmi les combattants, il va être populaire, jeunesse, il va faire la fierté, il va rattaquer. Et j'ai une émission à Yves. Je vais jouer mon sous. Maman dit à Koufa. Pourquoi je vais te bélir 23h. Il y a Yves. On a un pyjama. Tu as une émission à pyjama. Na yolo. Pourquoi? Bon, on a Dallas. On a Dallas. Et puis on a Dallas. Et puis on a abandonné.
tala penza oyo zwanga na 20 na ya 23 bi prise le seul mutu aposa makambo ya maman dit apo okenda plusieurs fois kuna na adresse za yo to sala mususu ya cheko butu ninga mba cheko ba information be to sala mingi na tata oyo jeune oyo azama na compassion avec musao to salaka asanse ni to rozongisela ye mwana mai na nga zulu pangu peut-être mutu liboso zoka interview za yo c'est le cas ba mala pesi mbote wani là comme tata lopango mais na buka lopango ba tienga te mais aza tata lopango ozomona donc bravo à vous musala bodo sala futo encore notre boza vivant ndemo na ba miss na ba tunso basala musala malamu to longolaka haine mais jusqu'à présent on a on dit malanga ce président mais même si moi preuve mo convaincant que la c'est vrai et quand mon ça ndenge zolo ba mana ndenge batu bazomona quand on a moi appel sur les appels vidéo na WhatsApp et ça biso malamu au moins on sait voilà ils allaient bien parce que batumi ba oni mangote ba omona on déjà moi ba blague leader ami ça meka mingi ko c'est que ça va na mingi ko c'est que ça va tout en sous il y a théâtre voilà donc bon déjà le rôle bini ngai benga koko dan zomba so na contact ya mangobo za na contact batu tout monde na diaspora na ba membre to kanisa la plupart et puis batu tout monde na diaspora to collaborer na bango pour ba yebi dans ba numéro na bango ba benga ka to kutana ka veda vaya ko yebi so veda ba zo avion benga nga mangobo JP na nga kisate bon nani petit na nga Yves na petit na musaka ta za na ega bino batama ndombe ya laki na yebi sena ko yat tuza na bon terme na bango na me ko benga soki leader ko so ngai na yebi te na ko benga po bino muzaka télévision za radio te na le numéro ya Miss so za en ligne numéro ya Miss yango te bo mona yango leader ya Miss to benga so za en ligne te pe akina ba rendez-vous be so za na ngote to ça je crois à Kating à un rendez-vous leader yango. Oui, bonjour leader. Naza en pleine émission en pleine émission pour Congolais nyo so partout dans le monde à zone di maté qui est les leaders à Miss nazo so anaye. Yana ngana benga yo comme OK, président, je peux m'asseoir en tout cas. Merci malgré la douleur. Au moins oyo eza ba beki ona otambola nango si donc nasalaki mwa prudence moko nasisi kosukola na douche nde natisaki kwa ezalaki vendredi nayokaki nanga mpe pasi te mais après dimanche nakomoyoka mingai lendi nakomaki kokwa te nde mardi nasalaki malaise bakenda na hôpital bagarde nga kuna donc bamonaki kaka na lokolo ndenge efimbaki esala te mwa vele moko elekisaka makila moto eblokaki do ya mwana me nayebi ke lobi déjà na rejoindre hôpital intervention eleka bien. Ah bon? Mais eza makambo mosusu te bazoloba oyo babwakeli yo mbasu basali boye lide ya misi po nini basali po boso babwakeli nga mbasu na na famille très bien mpo nini bolobela famille na nga te ya mama to ya papa très bien ekokota wapi très bien ateya tozwaka bakolege balongola makanisi wana nyonso oyo bato baza nango bafanatike na nga bandeko tokolinga lider ya misi omona nde tata na elongeza ya kokonda nayambi mpo na yo nayeba te oyo bosala émission oui toza en pleine émission toza mpe na 6 chaînes ezali awa yango na ngana bengo nazwaka live nayebi ke ozali te nazwaka na live bamona mpo bazondima te bamona te ezomona na émission bamona bachaîne nyonso bamona yo bafe bazwaka mpe bandeko nyonso bozwi lipaka olanda lider ya misi nasengi ka eloko moko eza bapriere na bino amen na koleka na intervention na lokolo nayebi ke koleka bien amen naza na problème te ona motu ona quiconque non na théâtre bato oyo basoutenanga na théâtre ce sont les comédiens tous les comédiens na lokolo pepsi to soki naye kinshasa tona na poto nazalaka na tous les comédiens nazalaka na président Sali nazalaka président Vide Loin président Daniel Sobe nazalaka mama Kalunga nazalaka na président Caleb nazalaka na Mobikisi nazalaka na Aïda bamimika bongo nazalaka ba mama Leya nazalaka bino ba président Jupe Masamba Ivipa naza wana nazalaka bandeko tu naza mopi ya bolingo donc maladi na nga nazobela ezalaki imprudence accident na douche na glissé c'est normal
ezalaki choc eza nango eloko te donc otanga kutu bakombo kutu te non eza na kombo moko te parce que soki ngai ekozala soki kobwakela seke famille nanga très bien seke famille nanga ah oui parce que lelo na biso papa jipe ntango nalamukaka na ntongo bamessage oyo nakutaka na bapele eza ya bacomédie na très bien tikwa sikoyo bacomédie balinganga to balinganga te balinganga ngai très bien eza bolingo comédie nyonso aobenga surtout so abenga na video boye azolela lider tomesana boye te eza bolingo toyela o nini ezosenga nini nakoki kotala oto kongo bandeko mosusu ya bacomédie kutu baolo basa demande conduire ya mbongo tobimisa na bite ezosenga mbongo te na poto mbongo te tomona babiya kaka ifi mpona kotuna ye motuna apres na kata yani bien il faut que est-ce que Yves abi route na motuna leader est-ce que bandeko na biso baza na mwa baduti ya likolo est-ce que bakoki komona te na video bamona fait eza ndenge nini likambo yango c'est vrai parce que basymptôme bamona kaka mwa lokolo yango ndenge esali voilà yango ok donc esala te voilà na meke kosona bandeko mwa ya quartier na bino balobi pare na bomwana na yo eza na accident moko osalaka na mama peut-être mosusu yango badouleur yango ezongi te ndeko ya misi te wana ezali nango na bomwana ezali na ba 11 ans ezalaki na famille ndo na kwisi ezalaki na kwisi bon na bilamba te te ezali na kwisi na se lokoto nzoto esala moni koto oyo esala donc à partir ya awa nzoto esala te lokolo esala te donc rien à voir na opération oyo ya liboso oyo awa koto eza bien sans problème mosika oyo ezwi problème eza awa veine mare voilà selon déclaration minganga balobi nini est-ce que possibilité ezali ozonga na biso ndenge otambolaka na biso mati moto ndenge ovandaka na biso est-ce que ya possibilité wana pour que ozonga ndenge ozalaki lokolo na etelema etambola solution ekozala lobi twana solution ya suka parce que bango balingi baopere mbala moko me bapesaki na 25% ya réussite ya opération nde na bangaki na boyaki basala mais en tout cas lobi so nakei naza so na eloko aosala te parce que nde tosolola boye naza kaka baplexe mpasi na mpasi kaka donc bamédecin eza mesi asalelinga pasteur de la foi esi abondeli ayebisi ngai natika bamédecin basala oyo bakoki osala eza mesi asala amen amen merci beaucoup leader tongo tozwaka bongo donc bato baéclaircir bango e bakani toza résultat lobi ya mwa difficulté kaka eza nde bamonaki bavideo na ozotambola na pikie na miniti oyo naokoka kuta ata otambola bongo sude olala douleur eza makasi siko na makolo naokoka sude nana bato baosunganga soki nde tosolola baza nde naotoka boye eza douleur na position na kele lokolo yango naotoka nana douleur makasi donc naosenga kaka bapriere babondeli esalanga bien nana kusala région bandeko nanga tomonana nde tomonana ça fait très mal nde naza boye kutu nana bie nanga fale kutu naya kishasa nana bie oyo batindelaki nga dia fale naya nayosa mosala nanga nde nasalaka oya ndeni maladi eboye ça fait très mal papa ça fait très mal ça fait très mal mais nayebi keleka merci beaucoup courage sopesi ngai pasi na mawa major je crois azobenga bosolola ça fait trop mal nzambe azala na yo totyoka mabondele mpena oui papa nzambe abatela bino merci courage mama na ngai ye
du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Koyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine Kafou, sécurité, ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, courant et Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Je crois que c'est que en communication, ou bien pas médecin. Pour le lof, et puis lobby, mardi, je crois, il faut qu'il y ait un hôpital pour l'intervention. Mais tout c'est une intervention dans la matière. Bien, ils ont continué toujours dans l'artiste Nabiso, comme les comédiens Nabiso, président JP Massamba. Chaque fois, il aura bouillé, surtout Mingi. Donc, quand tu appelles, il solo à Mabidi, parce que les lots, tu le bien, comédien Nabiso, et comment le slogan, Balingana raté. Donc, tout le monde a leader à Miss Lelo, Aza Genoye quand même, Kalaming, si. Azo Salapé au Ner, il y a Azo Tombo la paix Benel et Mboka. Quelque part, tant que toujours témoignage, président JP Massamba. Témoignage et artiste pour Lelo, ils sont artistes Mingipe, abanda carrière na eti Lelo, Azo pe problème té. Artiste a bon pe baza. Abanda carrière na yeo, mabo qu'il est malade, boyo poison, baza. Baza bango baza na poison belé. Ah papa. Artiste baza belé na Mboka. Mais pas problème. Baza problème. Té baza. Ah, diga. Attends, nous n'avons pour ça nous avons pas problème hein. Comme nous sur une problème bango avoir exposition na télévision té. Tout le monde dit de la chose tirboa. C'est le moment la télévision, oui bango après, tu vas quand hôpital, tu vas être empoisonné et moi le bien ngo. Yo yeba ite ngano te yeba ite. Et ça la partie c'est belé. Bala vie privée na la télévision té a garder na ngo et kufeli ka ina mutema qui savait que Paul Pinda la malade. Si tout le monde oh Paul a kufinde nini yandi wana kufinde nini. Abela yi quand. Et ça la batu mususu ba yi grave net siko pasteur patwa. Tu ko bela na yebi yo est que Serge Mwemba to bela. Je vous informe, on dit au Cameroun. Et ça la batu mususu ko benga na privé maintenant ba on attendre que exact. Et pour habiter aux Aguinés na fête à Major Zolo. Mais oui. Voilà, yo wote bozali na mutu lobby le to zana ba aseli pas accident. Et ça va tout le monde va monter alors bye bye et puis mutu pas le grand la télévision ça té. Ça aux approches n'a été voyé batté moi j'étais malade qui savait que moi j'étais malade. Mais nani oh na ba sara pas Yves Pan nani ndeko mira appelle azaka problème lingundu ba sala opération qui savait que va sala opération personne so aux a yété moi yeba exacté donc ils ont battu musu maladie moi informé bino exacté so aux approches ah pèse na ma santé mon boulot en tout cas n'ingani makasi tala ah bon ah mais n'eti metteur to bela dernièrement pas pour le bon la télévision té et au télégraphe ah ndeko la ngande nini ah nzamba ça simba yo vous voyez baté belé ba bela ka balinga oloba on attend ekete et les gars inaperçu dans pas sungir à téléminaye quand on lit et marche bato ba les gars matala na ba la télévision bazala bango mutu pas bon malade na o pas les exposé na pas démon il expose ça pas démon. Président JP Massamba, mot par rapport à leader ami ici pour l'artiste, bateau ba fan surtout, ou bazouila qui likambaron na nenga mabe, ou lésé surtout ba fan, ou balingaka théâtre, ou balingaka leader ami ici, balingaka phénomène la DSOB, na habité ni no rolo par rapport à likambango, ou il y a pas si haut peut-être rolo ba bongo. Bon d'abord merci la ba imbo ka la biso, ba fan na biso, bateau balingaka biso te. To tenir rigueur te moni kaneza mo payaka ba to tenir rigueur d'abord un mambo et so ba le ba été to la ti chapeau mo que non le rôle ba ya sa mission kaka c'est lui non le rôle c'est non o ezab nécessaire to ke ba na nzambe to bonde la pour la miss vous moni que lobby ndeko fa kende ba sala ya intervention prière ya yo mo santu yo tala ngoza mo santu ngape na lo ba pena mo santu nzamba ko ya biso mawa so to sangani moko mimba to sambe na komona ko za parmi biso ça appelle grâce dans moi vraiment on sait biso to tara mabone le moni pour na mbongo ami ça sengene cotisation té mais le sang mon ngana ba vrai to ça va rendre passer de la fois au sang aujourd'hui téléphone na yo bonne nzambe na yo bengi ndeko au confronter au PC courage to tika mambo na esobe to tsango à cœur té ba to ba ça la arnaque contre la DSOB je suis contre vous mon frère
Toujours contre pas ton yo pour mettre abakadi au chamoko boye. Quand mouton za pour comme te ka yo bakele malade. Non 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 non. Non non. Loin de là. Loin de là. Toti galadi ba fana ladi bolinga galadi bo soutenir galadi bolinga leader amis bo soutenir wana ya na leki ba yebani ba na njili ba yebani sobe ba na je pense pas ladi notre soina ladi ba 1 heure du temps pour la makambuka wana. Je pense pas ladi avant de là qui yandi atika makamne pas na leader amis. Bo leader amis pour na concentrer pour la vie na yaka pour le bagi boya landele bo moni que leader a répondre pe vie na été. Silence là arme ba fort. Donc tous ensemble tous corps artistique où ils a le mieux to bon de la pona monde qu'on a biso o to linyage mingi na ba imura sala biloko ya salaka nzambe a sala justice na ye nzamba azala pona ye et puis de quoi tambola à répondre à l'activité na ye aller sur la famille na ye. Voilà donc ndenge ndeko c'est quand on par rapport ya ndeko na biso mabidi surtout manqué là oyo lelo ndeko na biso après la biso to ba pe bongo sur les kauka asundi nzela na ye na miki ya photo directement comme maye na clinique moko ya monene pour que bala na baswa na ye total a déjà santé ndeko na biso ndenge oza ko analyser rutano na kai nini. Bon à vrai dire na kutana na mabindi boyete na kutana ete mabidi olobi mabidi comment monsieur c'est d'arrêter pas wana et quand le gars ngwana hôtel ina papa na mama na ndenge mabete ete monsieur era ba tie ba sobriquer quand des alaka ce que ça bongo gloire à l'inde lobby arrêter tant abena na kutana na été boye pona ça la diagnostic na moni a komi pal na mona sali boye na moni ra ba kepoto na moni ba sali ba blona bango ti ba beti ba spectacle ko yem dans bina ba nzembo ezo renye mikolo héritier wana apesi sima zo bina la guine en forme donc quoi so santé mutu moi biso o eza kati na yete so lobby te moi pour le bas exact mais coup de chapeau na ndeko na biso sous le cas où quand on lobby azul bon rendez-vous ba kenda un hôpital pour ba sala diagnostic médecin na royeba azana maladie nini est-ce que ezali x ou azolo ba ezali y azolo pour le seul personne après ça diagnostic soit yemoko babidi ou bien médecin na ye au médecin après ça diagnostic a son takufi pas sa famille na ye mais tant aux envie à ça jamais proche que mon inda boye mon de kono boye na ye ça raté et ce que ça entre guillemets maladie monsieur c'est là obligé ba yebisa yomoko moko za na comment ba jusque responsable non ba yebisa boye bité ke ndeko na maladie xy mais so zo lo bana ma mnyoso diagnostic ba pesa ka pala yomoko mais ce que tiki biso ba za na droit ba responsable non de tête non ndeko na maladie xy et on te bomi là je ne sais pas maladie entre guillemets on ndeko zo be ba spéculer kaka mais loin de là na maladie azobela te. Mais si on a malade en Afrique, c'est qu'il y a un docteur par excellence pour tout sembler à Kosungaye. Mais si nous avons pratiqué la photo pour continuer. Pour tout ça cimetière. Pour tout ça cimetière, on est bon. Nani Gabi pas qu'un hôpital à Zonga de. Gabi a na photo. Alors so inane mais la moni Gabi a Zonga awa. Moni photo za ndeni so okay photo. Il y a 3 ans. À ça qui 3 ans. Maza na awa. Agina Zonga, aza awa. Combien? Mais oh bon, voilà. Ceux là au-delà de 6 mois, il peut faire un tour pour pas qu'il y ait un contrôle. Pour tes Congoté, soit va faire rendez-vous, va faire rendez-vous. Les lois y a samedi, rendez-vous aura mois, rendez-vous aura 2 mois, rendez-vous pour 100 laka. Sauf que vous visez les 1 mois, au tigre la communauté, comme sans papier. Nous sommes obligés au zonga pour vous assurer le traitement. Ceux qui ont un visa, il y a moulaï, long séjour. Mais ceux qui ont court séjour, bon, métier basali, Rolandelaye, et puis voilà. Mais ceux qui ont. Par rapport à fans dans le monde, mingi bazo commenter, bazo mingi atikala, landela bassoin, bazo tala par rapport à la santé, na ininga bandaki, na makambo à souffrir mangwawa, et par rapport à l'état de santé, bazo souhaiter atikala na poto na pour na bassoin. Est-ce que par rapport à la carrière peu artiste, est-ce que atikala na poto pour na soin, to pour tala peu moyen de vivre, n'engo le bit poto eza cimetière. Pour ça, la part des choses dans les niveaux. Bon, en fait, quand tu as un pote de programme, on a le bien dans un sur de renavas. Sauf que, étant la paix, bah, séjour aux en ango, on a appelé ça rendez-vous. Il peut être, na évité le visa, parce que ça peut être il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois. Bon, bah, il y a checking, bon, tu prolonges, peut-être en août, ou bien en septembre, le 2 septembre, mais visa nous aussi là en juin, ben en juillet. Est-ce que tu as la police au Congo, on a rendez-vous, non, hein? Quand on va t'arrêter ou à refouler, bah, il m'a rembouté que
surtout dans la France, on a sans séjour, sans papier. Au Congo, on a bolo, on va éviter que non, non, là, j'ai un rendez-vous. Non, non, fallait rentrer chez toi. Pour tout, on a des différences. Différence, c'est le visa, visa médical. Parce que la visite, qui est la visite. C'est comme la cas il faut un visa médical. Même si on t'arrête dans la poste, il y a un visa médical, il faut interner dans l'hôpital. Là-bas, on peut prolonger un visa médical. Je suis malade, moi, je vais prolonger un numéro, même un document. J'ose croire que na carte va payer ça. Si on est cas malade, parce que je vais prolonger. Même si on va zongi, ok, na ambassade de Congo, on a un document, on va prolonger aussi un visa, après le deuxième visa, pour y a un traitement. Mais même si on est recueilli, on est malade, on est toujours à cas, frère Nabissomo, si je ne me trompe pas. Denis Lessi. Et là, Denis, si je ne me trompe pas, qui n'a pas Afrique du Sud. Alors, il y a santé. Mais visa comment respirer, il n'y a pas de visa, comment compliqué. On l'a traité ici. Donc, quitte à eux, la visa dans là, si on a un visa, c'est bon. Si on a un au protocole, on a un programme d'hébergement. On a un séjour dans une semaine, mais si on a un temps, on a voilà, c'est ça. Mais non, même si on a un visa, on a traité dans mon ébélé. Tu vois, Tanzanie. Parce qu'on a un résident, on a un péché au temps, on a un mais est-ce qu'on a un visa, on a des visites, par exemple. On a là-bas, aux yeux malades. Il faut que la carte bien on permettre au foot à frais médicaux, on paye cher. Est-ce que qui va payer ces frais médicaux? Si on a un hôpital, qui va payer les frais? Point d'interrogation. Si on a la bande de Kokuna, on a charge. Mais ceux qui va faire un long séjour, il peut rester. Mutumo bon samaritain a rondi mana a tienda kunae bandi mapepo kuna za mamba Palestine mutumsu bo so ane bien mais so comme ko wumme la partie c'est facile à rendre ayebi ya ivoyer bo ça 2 semaines au kabela yo mais so na yebi ya ko s'installer ya kuna ba luka de chafaudage ya cop meza kuna électricité ya na magdo ya ba peso musala sala pour na kabelo société bana ko yo po ye le kolanga tuna bana mai ba kende ba jour de Londres tout ba kenda poto ko s'installer ba Christian Petit. Tant que les bosses va câbler le premier séjour nous va câbler mais tant monique ok bah moi quel est mon salaire peut-être ça la je de l'un dans ça là pas mon salaire. Merci beaucoup président de Rumina Souka mais avant tout aussi sanayo plutôt il va état de santé maintenant il y a maman Nabiso Alinga depuis yatika qui matanga disons matanga moi na eleka qui moi moment moko bato bakomela koluka kosala be mission pour na kosungaye pour na traitement ya nzoto na ye na éviter. À ce moment, beaucoup de niveau nini. Est-ce que vous avez encore temps à les capous pour la maman et puis voilà. Bon, on a dit que jusqu'alors, suite moro favorable pour sa minorité, mon tour n'a eu un contact direct permanent. Il a dit Rabi, ou à côté de Bisso, paix à son âme, nani, moi on a fait Tigaï Bisso, touché plutôt. Parce que ming na yaya, mais Dieu seul sait. Il a dit que ma bonne délit, soit l'andélit traitement. Malobero kozonga ya zaka problème malobande zonga onzatene zana bopikilika bokongo banzoto nzoto zana ngo sabe me malobande ezati OK so nzamba sali ngolu ba traitement ba Hollande jos quoi ba traitement ba Hollande sert à répondre zamba tali bosote ba te belé ba malobekima ba bazonga na oya kuvi toucher na pesa kaye ba adresse hôpital mo zana kauka ba tetaka ba mutu na moko Jean-Marie ata kep ala peka ndenge mona mama linga ndolo bate mais lelo abika atinanga ba facture blanc habitala hôpital ba senga moins cher na kauka bo la tindela toucher paix à son âme yebisa bande kona yo hôpital tête na ba resi nyonso na komba hôpital bokene kunya na kauka ba tetaka makambo ya son ya koloba mais hélas ba sala ngote ngana sala par mangaye ba ne bazali waza ya bana bazali peut-être ba ko continuer so bana posa contact na ba robenga ngai na mon hôpital on ezana na kauka awa maloba ya ser ekozonga. Voilà. Merci président JP Massamba Rumina Souka et mon de la fait pour l'émission Lelo va pas retenir ni. Merci beaucoup na ngoma Kinshasa plus 243 89 89 97 076 plus 243 89 89 97 076 événement mamouné na zone Congo central il y a to Kanissa le 8 août na salle le Victoria événement à to Kanissa to remettre ba don aux veuves aux orphelins ba matadie nyonso bana kimpese bana kinzamvwete bana boma bana mwanda bana kasangul partout bozali Congo central mobimba tozala ini na activité wana le 8 août
na 15h une grande activité ba cordon nyonso ba tema ba papa bilengi banani tout le monde a dit cordon tout tellement pour une grande activité boss atoms ko la te fongola misu bataki mpese bola la te tema ko la te bola musabana DiCaprio na bozala ba soda makasi bozawana na pesi mi longonya activité les gars artistes nyonso à Congo central tous apports tous à la ini pour activité les kawana yo ndeko na kufuta to père de Verlin sila bilele yo artiste peut kufa zali ba ani basness qui va prendre soin na bango to kantezoya potolia na bana ba orphelin mangeons avec nos enfants orphelins cette fois-ci na Congo central nzamba lola pambola yo merci beaucoup bilo boyamba biso Yves Pan déjà na bagina leki na ngalinga mingi ya taille acoustique marié Junior Diasso et puis na petit nanga to bela pe Junior Moywabo ya zala mingi ko ta ba 7e baga délégation se ko ya na ba Tito tokena Tito tokena bayandi Mos ba 7e baga équipe munene zo ya wana ba poste ba bibiche ba tout bazo ko accompagner activité wana ba passer patron nzamba wala pesa même makasi pour activité za munene mingi et puis na petit na biso ya mulaye na linga mingi ba lox azo filmer biso beka na PC Mbote peut-être na chemise a pembe na bana classe sénateur à vie na PC Mbote ayana nganga na bango ba sala ba match na PC Mbote nzamba wala za la binyo so ba confère na yo ba tout ba linga biso bon rétablissement na leader Amisi bon rétablissement na Mabindi nzamba za na yo hein Mabidi bo skize ngai alors on se réfère na Kolobor te au parlement oh na lo baka Kolobor boli misanga bo teninga rigueur te nzamba lola pesa makasi pasteur de la foi yala bande ngolo artiste bazo bela na style lo liste to sola ina tongo na c'est lo liste d'artistes bazo bela à cause de la foi zo ko bo sana bango te ndeko na bande ko bo sana bango te osamba pe pona bango bato nyonso balinga to kanisa bato nyonso balinga jive masamba nzamba pambola bino bolinga penga te wa mutu nanga kati nzamba za miona projet na biso sopo linga ngati neti vie wana c'est pas un problème mais nzambe alinga nga merci beaucoup président JP Massamba ça n'est fini pour aujourd'hui merci bozaki belé botala ki biso de partout wana moni bongo maman na biso maman Chantal hein, elle chante Swami maman Chantal Swami et donc on a Paris na France wana zo landa biso ba salutation na yo na moni maman Madeleine Mwimba aux États-Unis la ville à Californie merci beaucoup na Yves Ipano tozaki na merci na Junior Diasso merci beaucoup na Beka merci beaucoup na l'artiste réalisateur sénateur ou assistant Kibiso merci beaucoup en tout cas. Bana ya Londres shalom. Nazana esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozala na bino na Londres à partir ya le 19 juillet pendant 10 jours. Pona ba délivrance ya moko na moko ekoleka à privé. Ba délivrance monsieur se senga kaka il faut que ça ngo à privé pona ko kota na profondeur ya problème nyonso. Mingi mingi ezali pona ba oyo batambola partout. O bazoko za ba solution te esengeli to kota profondeur nango pona solution et monana bana ya ba autiste bayaki babikaki bato ba limitation babikaki bino moko botala ba témoignage nakumisi kolo Yesu Masia na oya sali à travers papa Moïse makoma oya ye awa na souffrir bambule belé ngai na ko kotambola mangute na ko kimate likolo sala nga pasi na sima likolo pipo na ko matabeskale ezala problème kasi abondeli pona ngai ngakutu na loba likamona te yemo katumi abondeli esikoyo na yoki lokola courant ezo matanga ezo kita tango asisi ko bondela na tamboli na kumisi likolo Yesu na kumisi Jesus, you are the healer. Thank you, Lord Jesus Christ, for healing me. Na umeli na ko souffrir. Makolo na zoko kotambola malamu te. Merci Seigneur Jésus Christ. Azanzambe na bomoi. Yesu abiki singai ageri ngai lelo. Lelo nga na tamboli. Lelo na kimi kutumba nga na kimi makate bambule bele. Ça fait beaucoup d'années nga na kimi nga na ngate. Na koka pete. Kotambola kuta tambola na zo tengama. Mais lelo na tamboli na kimi pe nzamba zo lokumu. Merci nzambe batela papa Moïse. Batela prophète Moïse Saint Botane mobimba nzambe sala osali ya minene na commission lokumu kaka ne na pesi ozolo lokumu zo masanjoli mwana aza autism ADHD epilepsie eloko ekamwisi ngai mpona kofanda na ye na kiti ifo kosimba ye kofandisa ye kotelema mpe ifo kosimba ye kotelemisa ye awa ntango papa Moïse asali délivrance atelemi ye moko eloko ekamwisi ngai yango wana mpe alobaka mpe age na ye te alobaka mpe kombo na ye te alobi kombo na ye alobi pe age na ye. Sit down and eat your chips. Sit down.
atelemaka ye moko te mais lelo atelemi na nguya na nzambe. Oh, que le Seigneur soit loué. Amen, 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 amen. Tant toyaki lobi bato nyonso tu bamonaki mpona kofandisa ye nga na bandaki kosimba ceinture na ye na nsima papa akosimba ye afandisi ye na kotelema mpe moko fo asimba na nsima moko fo afanda na liboso na pamboli nzambe ya papa Moïse. Mponda baoyo bamoni ke bakoya esengeli na bino bobenga mpo batia bino na liste ya badelivrance bapesa bino mokolo na bino na jour na bino na date na bino mokolo wana bokomona loboko na nzambe bokozonga ndenge boyaki te nazozela bino na moto.